suis là. Je vois. J'écoute. Tout est sous contrôle. Tumba na ozali po yo peta ya tinda ngala tumba zali na sanga sina tumba na temps répondre ko tumba ki ngaza ngai na ba nini nga sona na plateau na ton comment maxi mende ono lobi tumba je n'ai pas le temps je n'ai pas le temps atelo na se nga son to sakana na tinde one nene butai ngana na olba note mende sina teme koko c'est bon eh en tout cas très chers téléspectateurs nayebi te na tuni ba question nini noko asiliki na lobi nini ya mabe awe epesi ye kanda alongwe na plateau oza muta liboso leo nyonso ebandaka na 1 yo nde muta kabela so mosu akaba te me yo akabeli yo totika kokosaka bato omoni certes abetaka misu boye na comprendre que certes abetaka misu bongo ezalaka nde lokuta nde lataka ye ya kosakana te nazosamaka moko boye ange kuta yebi nazosamaka moko boye ezosala ke banda tongo ti butu et puis naza na mwa menace ya nini ezosalanga c'est soit que okufeli lelo lobi aye mais yo ti lelo ntango nga nakufelaki ya kilobi te mpo nga kasa basorti médiatique ser asalaka alobaka bavérité so na wana namoni ke alobi bamasonge ya kosakana te respect moko boye ezalaka mpo oyo ye aloba wana bato bamonango mabe te mais ntango nga na oya na obeta bato babaka wana ser na yo bato babake wana ser na yo alors ser fo yeba nini okoloba oyo naza responsable na coin na nga te mpo ya gabi nano akabelanga te ya gabi nano apesanga mbongo te ya gabi nano abete matolo te aloba vérité tozali nde na programme ya émission ngo te ezali na programme ya video ke tosala naya na restaurant nalia na mela restaurant Belleville nalia na mela yo filme nga ntango baosanga mbongo nalobaki yo na ofuta te naye na restaurant leki na nga ona ezalaki mpo ayo asoigne atangaka Belleville mais après ekowangana na yesusu tozo continuer mission tozali noko tosisi te oh pardon bino bozoya kobetela mo maboko te to tokende yango wapi bato bazoya na bainsulte bato bayina bayeba bebisa internet bazoboma théâtre bato ala fo tobetela mo maboko tokende wapi kaka bato wana bozoya koyambaka bango tozokende wapi koso oza na ndako na yo me ntongo osukoli oke na ndako te mpona bongisa par rapport ya intro na yo wana c'est alobaki teke chaque ntongo no mpo ndako wana nakende nango kaka une fois oyo nakende wana une fois moto aloba nde une fois oyo nakende wana sabaki kaka jour ayaki awa ezali te chaque ntongo zala no ndako oyo ya ngiringiri to ya kauka to ya oyo bandako ne tu wana nayebaki yango me ndako oyo akota wana nayeba yango ka mokolo nakende wana wangiringiri nayebaki yango ka mokolo nalandaki Yves Pan bavérité natikala kosenga ye mbongo te ti nayaki wana ezalaki rande Yves Pan loba mais kasi yo moto yambaki Ernest po Yves Pan soko loba to na matso miniature po nini boyi teleki mais il faut loba po ye aza témoin kasi ya yambaka mais Yves Pan mpe bayambaka ye tozalaka nde na programme tosalaki il fallait sera ya na restaurant sera lia amela na suka yango apesa mbongo te non olobi yango wana eza oyo naloba bien te ezali c'est bon hein ok c'est bon retour epesa ekoti ezokoyoki maka balobi ok c'est bon oyo eza mpena bien se alobi vérité te nga fana aloba vérité moni problème eza nini jema ibele mpo na video nasalaki yango pe te mais tozali na rendez-vous programme mosusu na ipa nde nayaki wana moni ya gabi na babacook oyo bafandaki wana Yves Pan azalaki wana siko ngai akopaleke ya gabi principal obengala ya gabi ngala ya pana na obenga yo abino bongo na obengo te eza ndako nanga fo bengala ngala ya na ndako no pona benga yo ya gabi tala mo adresse wana moni voiture Yves Pan libanda natala boy numéro tel nakota boy osutuki mba namoni ser na plateau ozoko panga alors que ngana ser
plateau to solo la ba kiti ni wana nanda ko ka ndera ya monde comme plateau plateau ça la plateau nanda ko OK ça la plateau na pas kasi na ba kiti ni wana non ça la chroniqueuse analyste oui na akaloba ngo déjà wana na bien non ebiteka ya gaba no tsak ba micro na yebi ngote na tumba na yebi ngote écrire ba makambe belé ya ba désert me be le kanta uzo kopenga ya gabi no na senga na banda ona to ya gabi ngala to ben lelo te kala na bete matolo te ya gabi ya lobi ke o na bena ifala ya ava ya fo abenga o ya gabi ngala to ina rendez-vous te na be pete ke ndako na isa ndako na ye na be te oyate wapi na kasavu banda kuna tu na yepi kaka wana nde na yepi na ndo une fois na yebaka azo inspiré na ba mensonge ou comment aussi qui au moins na théâtre bato bata nga ba internet ba bike prince so ya lobaka so ba tuka ne ba pex na belle vie kaka la patrona prince nalingi boete ya pexa ndenge nini te po ya gabi akela ke mante tanga ya kala ba biloko to na aina biloko aba ba ya akokota na ba piège ya gabi te akokota na ba piège na ete ba niveau kese akokota na ba piège ya gabi te afanya na sela na gabi afanya na sila nani afanya na mama étoile afanya na miss afanya na nani lamba noko ah afanya na sila nani sikoto na ye na pesi doré noko avani na sila nani sila avani na sila nani to na ye sikoyo na pesi doré bonsoir doré ayoka te doré bonsoir to bika sila bonsoir doré balusi longi sila so bande doré so abi doré libaka sila na bi doré siko na pesi ba bonsoir deux na mi so mama étoile avec na pesi doré ba pesi ba bonsoir deux fois to la bika sila o talibwe na mona siko sera ten Sera Fiontolio. Ipan. Ndena bilanga ya gabi so ko boye nga esimba te. Po ya gabi to bani ne kala VHS CD YouTube. Ya gabi so o ya ba baline afa yela bato ya YouTube nga ite. Yo na ngo akmona muninga tanga zona théâtre. Te nazo ya. Tuma solo lo kuta ba ya ba internet. Tango ba la robenga tendresse. Na relaté c'est ba parmi bateau ba pesaka ba chroniqueuse ba nani tout ça ba masola lo kuta ba on internet et ba comédien beta pena fâché na nani na fâché na beta fâché matolo papa matolo no ba beta fâché matolo papa ba collègue non collègue nini fâché collègue nanga ah olobini fâché collègue nanga te fâché moi na la richesse ça massa nanga fâché collègue nanga te yoda papa fâché naza papa ya fâché te to lo ba mamusu to landela ngo yo pe okata ki place wana te o ya Ernest alobe komoni na kata émission oh nalobi na okata ngo koma ngai na poser Ernest question que to tu ko mona batiaki ona serre na biso mo boye na miniati ba matiaki yo Ernest pa na ye selon ye il fallait banda abeta jeunesse ya histoire a expliquer comment ebandaki eloni arrivaki po batia ngai na sœur na nga na miniature OK na debi ndenge sengaki azonga na histoire nde na histoire wana ekoti lisolo wana yebisanga yaka bifa ya ko répondre aya ko take ngai on azaki présentateur ya émission est-ce que ça honorer moi na ye honorer famille na ye non yeyo ko sama mwe nzela te to ba mu tapasa na ko senga mo bis ngana ya gabi to sengaka bu yango ne likambo siki makasi o sengi te beze problème te o sengi paye te oh le ya mutayaki chika yaki bola na beteka madle na beteka matolo o moyo betaka matolo te na talaka ti le ya na betaka po beteka talaka ko sepela po na ye ndenge bakangisaki ndeko na biso tu ko mama ye Mandela te ye nani RKL ta bakandi bakakisaki ndeko na biso abakangaki ya bino bango pa fingaka ata bakangi akobima skolo po ya bimi to comprendre ki asepeli aza tout temps là ko encourager bato ba ko fingaka Bellevue ba ko lobaka makambo lokuta na vie ya Bellevue ko nuire ye ko salir ye na carrière na ye mais ya azaka toujours na sima po na ko appuyer bango manière wana noko boko sa ndeni po makambo échanger esila
Pardon, bolim bisanga pena. Émission où on a continué le moment bien makasi. On a quelque chose tout n'importe pardon, bolim bisanga pena. Pardon. Oh, pourquoi tes émission t'es Non, non, pardon. Sona qui boit dans le moment bien. Aussi l'équipe pena go. Pardon. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, je suis là, Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise. La maman de 5L, appelez-moi la chroniqueuse, la dérangeuse, la paniqueuse, la femme du patron, succès la ranga, la giga. Nico Nango, gros bébé de la presse congolaise. En tout cas, je suis très émue de vous revoir encore sur ce plateau, sur cette émission. Entrée des messieurs, en tout cas, nous avons remarqué Belé, peine n'a vu le Belé, Jemima, en tout cas, yo le bar le quoi, ma soeur, mais ma vérité na yo. En tout cas, dans cette émission, on va essayer un peu de faire la part de choses. Non, ça comme ça, il y a droit de réponse. Oh non, ça là, lélo. Je veux recevoir pour vous un artiste comédien. Papa Lutumba, scénariste, grand scénariste, avec un bano ya bimisa, avec un bateau à mon ndenge ba koya na théâtre. Ce qui ba ka salité, ce qui ba ka propre. En tout cas, avec lui, on va essayer un peu de parler. Voilà, avant de présenter, invité dans aussi pour comprendre. J'ai dit d'abord merci. Na bateau yo boko taka linzaka. Vous devez s'abonner. Tongo me dit pourquoi. Vous devez aimer, vous devez partager ma vidéo. En tout cas, je suis très reconnaissante. Na musala oboko sala na bolingo bo laksanga. Seulement sur consommer les vidéos. Pas il faut, mais je vous demande de consommer nos vidéos. Quand vous tenez moi 4, 5, 6, 7 personnes émission na biso mo que vous contribuer un moi un plus na yo par rapport que na jema pour na makamusala et les cas toujours kitoko kitoko. Voilà, je suis avec Prince Luamba, Noko ya famille Bota, artiste comédien, scénariste, akomaraba film, avant un film oyo elobi ça oyo pesa ampleur na bana oyo bimisa na théâtre. Qu'est-ce qu'il est venu nous parler aujourd'hui? Il a le droit de réponse oyo grande sœur naye ya sala kara Obé Moussala ayambaki artiste Ernest Tumba na ba question ya pamba mais grande sœur naye à l'équipe pour la kobenga mutu apasi mutu anzala aka presque le malheur ko kinanda ko ya grande sœur la bisola chaque tongo ko kene ko luka mbongo akabela ye ko diminuer mutu ba père de famille azamu na mwasi en tout cas to ko meka ko total internet ko kende wapi. Internet est koufi. En tout cas, Internet est koufi. Voilà, la grande dame, Madame Sakina, depuis Paris, merci pour tout, maman. Merci, Maman Martine, Abisso, ya Pembe, ya belle. Maman Martine, pas bon, mais Maman Martine, Maman Tons, merci beaucoup pour la confiance, pour la conseil, Nayo. Coach nangai la maman chéra moi si babi ende coach au coacher la maman au coacher kitoko mamita Dina merci beaucoup ma conseillère qui a pu ça encore ba conseil j'ai des moments où avant la rapper ça ba conseil maman Micheline Nzumba depuis Paris tout le monde engagé mai belé la lingable moi mingi na kakable moi ko papa Jean Boud mayembo moté maman Anas merci beaucoup na Migra Malundi pour la famille Bote et puis Urgence Télévision et aussi merci beaucoup na Exode Mickey pour la GI Télévision. J'ose croire que l'émission au beaucoup soir
Bo aimer, bo partager les bisous, bo s'abonner, p, hein, bandeko, bo s'abonner. Bellevue TV a télévision sur le marché, film Mastor. Film Oe Kolobisa, film Oe Pesa leçon, tu redécouvrir. Est-ce que Mastor a causé un peu de nada? Quand la carte Mastor, on va essayer un peu de découvrir. Parce que maman, nous avons commencé, parce que tu as commandé la biso, mais pas au qui malandé, mais en fait, tu as la vous aimez, vous partager, s'il vous plaît. Vous consommer film de famille Bota. Je vous demande, avec la main sur le cœur, vous consommer film Mastor. Vous aimez, vous partager. Et comme le défi, opération 100K na tout le monde va fiti, tout le monde va guerre, tout le monde va kamokota la bloc zanga tina. Tout dans la focus de maman le baki. Focus film, tout dans la vraiment focus. Voilà Exo et puis papa Miga, fungoye langa ba mon invité, de la baki noko na biso. Ya famille Bota. Noko Prince. Bonjour. Bonjour chez Mima Ibele. Bonjour à internet tout bazul baku Orlando biso surtout abonner à la chaîne Obaota la biso merci vraiment nayo Noko Prince lokoso na bandiomba moko lokoso ozana ndaku na ome tongo sukoli okena ndaku te pona bongisa par rapport à intro na wana c'est à l'obalité que chaque tongo non pour nous, on a une fois on a kende wana. Une fois on a une fois on a kende wana. Ça va être jour à yakao, jour à yakawa. Ils ont été chaque temps. Chaque temps. Yangiringiri, to ya kauka, to ya. Te on va ndaku tout wana na yeba kiango. Mais ndaku o ya kota wana na yeba ngo mukulu na kende wana. Wangiringiri. Na yeba kiango mukulu na ndaki ivi pan. Na ndaku ango. Mukulu na mbai. Oliaka. Na liaka wa. Omelaka. Omelaka wapi? Akabela kombo. Akabela wapi? Oh. Qu'est-ce que kombo lobite? Akabela kombo. Nabi na théâtre to yebani. Akabela nani na théâtre? Yot. Oza mutali boso leo ni se banana yo ne mtakabela. So mso akabate me yo akabeli yo. Totika kokosa rabato. Moni certes abetara betara misubwe. Na comprendre que certes abetara betara misubongo. Ezalaka ne lo kutande la takaye ya kosakana te. Pourquoi ça va sortir médiatique sert à salara alors la vérité. Sur la one la monique alobi ba mensonge ya kosakana te. Azoko saba internet. Tia lo ba ke na tondi makambo na kobimisa. Na tondi makambo akobimisa makamba lokuta. Sera ede biso mu komuso afandi na kits na ye. Te tokene mna bien. Quand on a moto on a fait na lo be rutuma mbuyani yoki na moto tokene mna bien. C'est comme ça aider biso. Au moment où lo ba ke na lo ba vérité, na ko lo ba vérité, na ko lo ba vérité. Mu comme ça lo ba vérité non ya vie na. Dès tu finis. Ya vie na tolo. Ya bomba kate. Non. Au auto le ba récemment avec bimala kanto à kosakite. A bomba kate le ba vie. Oui, à ça que miso ba bimala kanto. Kanto oya indeko ya mundirba. Et l'on a fait. Et l'on a fait oui. Atanga kombone. Akosi te. Ntalobi bongo. Akosi awafuna tuna mundiba. Faut na mundiba. Akosi. Na la comprendre que c'est la vérité te. Muninda da misu petra misu. Vérité dans la monoté. Allo ba vérité. Ya vi na ye. Ngai na yaki wana. Ntuna yaki na wana edalaki evi pan. Ndabenga kio. Evi pan to yaki na programme. Na ozela if pan na matonge. If pan na bilanga prince akomelinga alaka en pleine émission akomelinga yi asenga texto. Opa que yaka na adresse bubu na sawana poto longwa to kini place wana. Nzona adresse wa zaki agabi. Tala na adresse wana moni voiture if pan libanda. Na tala bu numéro tel na kota bu Osutu kimba. Na moni serre na plateau. Osoko panga. Alors que ngana serre plateau solo la nanda ko ka ndera ya monde comme plateau que ça la plateau nanda ko OK ça la plateau na pas parce na ba kitni wana non ça la chroniquiste analyste oui na akalo bango déjà wana na be non ebiteka ya gaba no tag ba micro na yebi yango te na tumba na yebi yango te et créer ba makambe belé ya ba désert me be le kana ta ozo panga tozala na programme tosalaki il fallait serrer à un restaurant, serrer lia amela, na suka nga pesa mbongo te. Non, olobi.
yango wana eza on aloba ezoloba bien c'est bon hein OK c'est bon retour et fait ça ekoti ezokoki mama balobi OK c'est bon eza pena bien c'est alobi vérité te nga fana aloba vérité moni pour moi ezani na je m'ai belé ba doit la biso moni ngai na peur de famille naza mona liboso ya famille bakomosaka no trop ngai naza na belle famille naza na famille belle famille na poto ba belé ba na poto la belle famille famille nanga ebele pena biso na famille na biso toza bene belé na poto ozoko panga et oza bien te bayoka sera ba popo mususu eza bien te ba belle famille na otoko panga nga ndaku na mona kitoko na ya omona ngai na futela appartement ndako no kitoko nga na kina na futela appartement na sula na kikoso te na douche ozolandanga tozanga biso tozanga na biso maintenant oyeba nani na kosenga toujours ngo zanga ka ngopina osenga po ya gabi na kabelanga te ya gabi na pesanga mbongo te ya gabi na bete matolo te allo ba vérité tozali na programme ya émission goûté ezali na programme ya vidéo que to sala na ya na restaurant na liana mela restaurant ouais restaurant Belleville na liana mela yo filmé ngatango ba osanga mbongo na lo ba keo na futa te na restaurant leki nanga on les a qui pour aller soigner ba c'est wana maman tanga pas du cas soigner après moi à soigner maman pena tout ça Belleville ozoloba bebe azawana ye pour na kombo nga prince Luamba o batangi prénom na nom nga o batangi Luamba eza nom ya famille Bokoso eza nom ya papa nanga akoya pesi na Bokoso te na okeka à l'aise so na yebena pata kombo nga à l'aise pour exemple ba bela théâtre ba benga ngai prince tout ça ba bela théâtre ba benga nga te bi non fona ya na ba reposer à ça émission moroté pour na cette émission lobby na lobby que non lobango souté mais là moi sous sert à cette émission et dès qu'il le même genre changer Kabila de à cette émission jour différent même jour té à cette émission à cette émission à celle boy dans le cola combo ne pas côté ba mbongo ba cacher à vie ba mbongo ba émission le cola combo nga na on nga la jouer le té na rosenga PCR 10%. Ben oui normalement pour ba émission ba sali wana na combo nga rosenga PCR ba pesa au moins 30 moins 20 pesanga 10% pesanga 10% da combo nga pour nga ronga la kele na senga na mbongo OK yango senga combo nga pour ma mususu esenga soki ba citer combo na yo en dehors ma mususu ya famille bota tout en dehors Belleville c'est ça il faut y a pour luka au sauver personnalité na yo c'est normal ça c'est normal et ça normal ya gabino na senga ne banda on ya gabinga na to ben le loté kala na bete matolo te ya gabe ya lobi ke o na ben na fala ya ava ya fo abenga o ya gabinga na to na rendez-vous te na be pete ke ndako na isa ndako na ye na be te Kasavu oyate wapi na Kasavu banda ko ne tuna yepi kaka wana nde na yepi na ndo une fois na yebaka to na mamuto te soko zo mbongo bi bata poto msuara a te code a peso code mais identité ya mutu mususu ya kwa ate na roba ntini ate mbongo na kombo na yo mais code a peso te code a pesinga pombo photo kabolanga la yo code a peso to na mamu Prabingi mamu faut pe po ba bike mamu tu des abo ba kabola e bongo to ke so to leki mama bi mama pata na mbongo mo boy soki ya lubu oya prince to kota awa na pesa mbongo to kota na veni oyo zeso na direction ni noana to kota na veni oyo pona pesa mbongo to kota polo sa o pa ya gabi nga okena kuna te mama da témoin mamulu ba da témoin oboyaka okende na suka na coin pena ba direction na suka place mo bona fena na mela langa mama sisi mamu so ifa pesa mbongo elubu mama silisi mamu ayo région nga toke na biso aprendre tozaki na programme na gabi pour na vidéo na sala ki yango pété mais tozaki na rendez-vous programme susu na ipa nde na yaki wana moni ya gabi na ba bakuk o ba fandaki wana ivi pa na zaki wana na bien parce que nga ko pole ke ya gabi principal be ngala be ya gabi ngala ya pa no benga yo abino bongo na bengo to ezanda kuna fo benga ngala ya na ndako no benga yo poza oza mutu ya nkota famille bote ya za ba combien de ndako ngala ke ngai lea na ole kaka bo apa le na koti pa lea
nabi le azali ya on rozala ngana ko kende tam susu et pas vena nga jino no le ka vetu na roza na parler na côté la vetu no pour na le ka côté wana ozoko pa nga c'est ça et ça normal photo yebi ke to sala famille examen BP que non osenga ya yambo akabelo te na batala muto osenga mbongo ya gabi na role le passe na ngai te na osenga mbongo te po lobi akoya nango na télé na rosa ngote mais ya gabi fa lo ba vérité na tikala osenga mbongo te tina yaki ona zaki rande ipan loba mais kasi yom to yambaki Ernest po ipan so lo ba to na matso miniature oh pour nini bo itala ki mais il faut le bas pour y a ça témoin kasi ya yambara mais il pas pe ba yambara ye il pas ba yambara ye y a ça témoin na moi so afanda ki pembeni moi so azaki wana koni nani wa sa émission bo koni nani na koni nani asa pa nani o ba lobela c'est na biso bo moi so wana azaki pembeni ba yebi ke tina yaki na ndaku wana na ki pona ipan pe na yaki osenga ya gabi mbongo te na moni ya gabi atia gabi miko ya gabi albine pe yepo zala kit wabi o ye mutangu ye fi wana yepo zala ki o fi o akunki wana na ebite ngala ila ngate o soki ni tuzanga na bina ngaba o wapi na fi yo alobara ngaba komuna ba ngona ekina mingi kasi mo wazaka boy no na ebite ozoloba wana okay na ebina ngate ozoloba wana basa bozaki témoin tina yaki na robeta ya kabi matolo te mutu na yo bete matolo fo na bana na robete matolo ba ba yebi ke na revenu te pour na ipan ndela bilanga ya gabi so ko boye nga esimba te po ya gabi to bani ne kala VHS CD YouTube ya gabi so ko ya ba bali ne afa yela bato ya YouTube nga ite yo na ngo akmona muninga tanga zona théâtre te na do ya oso pa ya gabi mutu ene na te na ntsontingi eza dadi dikambala ya dadi ya dadi dikambala ye mo pe ya lobango eza dadi kama mutu ene na ntsontingi ya gabi so asala blo na asala ngona bato ya ba YouTube ngai te ngana uti musika to dans plus de 20 ans na bango il faut to respect moko bo ezalaka po o ya lo bana bato amona ngo mabete mais tant ngana ya na obeta bato ba wana ser na yo bato ba ke wana ser na yo alors ser faut yeba nini ro loba c'est ça on a responsable na kwena nga na responsable na kwena ngai o ya ro loba bato amona ngo normal bamona mabete ngana zo bisa bato ba benganga tambo benga te ser na yo bo benga yepe atika bo poni yo pe okata ki place wana te o ya Ernest alobe komoni na kata émission oh na lobi na okata ngo koma ngai na poser Ernest question que to tu komona bataki ona ser na biso mo boye na miniati ba mataki yo Ernest pa na ye selon ye il fallait banda abeta jeunesse ya histoire à expliquer comment ebandaki loni arrivaki po batsa ngai na sœur na miniati OK na dobi ndenge sengaka zonga na histoire ndenge histoire wana ekoti lisolo wana yebisanga yaga bifa ya ko répondre ya ko take ngai on azaki présentateur ya émission bato tout batiaka ba micro yaga bitanga ko ba blog na ye wana est-ce que batakara bato ba ko micro ba propos tenir engagé kaka mutu azobimisa makambo azobimisa yaka ba yo kotanga comment ozo panga yaka ba yo kotanga mama bakande de belé na ndengo yaki na ndaku nemso ko espionner o ko expliquer ndako gabi eza boye za salité za sona alinarité tan ay ba kuba mona famille bota pe yaka na o ya sona bango c'est voilà to yebité voilà ozo kopanga oyo biso toyebite OK ngala senga na ya gabi a se respecter ya gabi a se respecter ndenge ba ser na bandeko na ye ba Nicole Bakata ba se respecter ba mi pesa ka poids ndenge ba Karine Pala ba mi pesa ka poids ndenge ba Étoile ba mi pesa ka poids ndenge ba maman Marie-Hélène ba mi pesa ka poids ndenge ba maman Top ba mi pesa ka poids ba on dit ko d'appel na raison parce que ba bien que sur ba film été moi ba 30 ba ba ser wana ba mi pesa ka poids ya Gabi aza bandi théâtre lelo te ya Gabi a passé jeunesse na mi pesa jeunesse na ye na musala oyo a mi pesa poids ya Gabi pourquoi pas olinga te que lobby pe ba parmi ba 50 femmes qui inspirent et wana musa makas
Pas compter parmi les 50 femmes qui inspirent Ndenge Belleville Azali. Il y a inspiré dans l'analyse. Après sa matière. Tu as inspiré dans un site. As inspiré dans un mensonge ou comment? Aussi qui? Au moins dans le théâtre. Bato wata nga ba internet ba bi ke prince so ya lobaka. So ba tuka ane ba pex na Belleville kala patrona prince. Nalingi boité. Ya pexa ndenge nini? Nte. Po ya gabi ko la ke menti tanga ya kala ba bloko to na ay na biloko aba ba. Ya akokota na ba piège ya Gabi te. Akokota na ba piège na été. Ba niveau kese. Akokota na ba piège ya Gabi te. Ba niveau. Akokota na ba piège ya Gabi te. Ya Gabi zo ba ke o ngala ya o to na o senge mbongo. Oh, ya Gabi ngala to no zo biloko na biwa Belleville. To no zo ne so na biwa Belleville. Wala kanda. Biso batu sambe. Na kala no mulongo. Tozwa. Bo pesa sera tika ba blogo. Moi ba limite ezali a ba limite est-ce depuis la banane na finga. To na lo ba. To finge te ozolo ba kaka. Te wala ser jamais na roya na beta ba blogo mususu ya mabe. Non, ez éducation na ngate. Ngala otasko ser na ngai. Ntabima, ponga pe na uta na bima. Et pas apôtre Bolia Inzoli Casimir. Na uta na bima, ngano ki le tie ndako apôtre na matete. Apôtre Bolia nkolo ninyo bima, apôtre Bolia no ki le tie na ndako na ye na matete. Ti na kende Luanda, ndela ke na Luanda bongo ba prière ndatsanga loboko apôtre Bolia. Atsanga loboko nzela langezala polele pe nzela langezala polele. Soto uta na bima, ngala uta na bima ya Gabi amuta bima. Mwana ya Gabi pe aza ya bima. Nani gaita. Na mususu. Mais to ata mémoire ya apôtre Bolia Inzoli Casimir. Pour respecter. Nto respecter ta mémoire na ye. Ya ba sortie médiatique inutile. Est-ce que ça honorer moi na ye? Ça honorer. Ça honorer famille na ye? Non. Ya yo ko sa mambo za nzela te. Pe ba mu da passe na ko senga mo bisinga na ya Gabi to senga ka. Bu yango ne likambo siki makasi. O sengi te bize problème te. Na sengi paye te. Oh. Lea mutayaki chika yaki wela na beteka madle na beteka matolo. Ah omonyo betaka matolo. Te na tala kati. Lea na betaka po beteka Lea. Lea. Mama na Soraya. Jika. Mama na Soraya. Mama na Soraya. Obi ke Lea bisinga prince, obi ke le 20 avril nous allons na Adidas Arena faire na. Lea tika ba bloko. Ala visa. Lea tonga bisinga na obi ndenge matebo sa chara. Le 20 avril, non, tu à partir du 17, non, de Paris pour nous faire un concert il y a Adidas Arena le 20 avril puis le 21 avril. Le Mathieu Bochabeta. Le team non. Que le prince n'est sûr que le 20 ah ça na visa na ye. Ah pour ma visa te. Et puis elle est à toi la réunion. Elle est à Panza. La joie réunion ne mbongo kabo na ba transport. Le panza ki ya kosarana te ya kosarana. Makampezo mafuta peka yango wana. Sona telesko sera nga dale wana. Afande na sila. Pardon? Sera nga afande na Gabi afande na sila. Sila nani? Afande na Mama Étoile, afande na Miss, afande na ni Lamba, noko. Ah? Afande na sila nani? Sikoto na ye na pesi doré. No kwa bani na sila nani? Sila vani na sila nani? Ton na ye siko na pesi doré. Bonsoir doré. Doré ayo kate. Doré bonsoir. Toi bika sila bonsoir. Dora balu selongi. Sila so bande doré. So abi doré. Le baka sila doré. Na bi doré. Siko ba pesi ba bonsoir deux. Na mi so Mama Étoile la vague. Na pesi doré ba pesi ba bonsoir deux fois. Na bi doré sila au talibwe. Na mona sko sera tien. Sera Fiontolio. Donc c'est qu'il y a peine à Fiontolio pour la. Wa to na comme sera Chika. Maman na Soraya. Donc c'est que c'est ndé muta kento pe et le ça makasi pe sko kento. Jalousie comment makasi pas yaya. Lo muta passe. Ba gratification to no zwa kuna ye pe pa no amdo zwa. Na tu que on ne peut pas zwa kako. Siko. OK.
Bon, ce que pour que tout mes capables de changer, net le quoi donc ça veut dire yo n'ai besoin de tension normale, c'est quand que yo le qui pas ya lobby. Yo yambi mutuye pas poser un problème dans la canne pété. C'est non, là c'est on dans la canne pourquoi? Là c'est on dans la canne mais problème là ezara que c'est faire le vérité. Il y a bien rabeta ni makambu na ya créer une matière. Il faut comprendre que c'est son entend ce que caméra moi j'ai caméra ndeni pour se répéter. Caméra Yves, il y a nani ya Yves et pas Yves Peko. Asali ba monsieur belé na ba chaîne belé. Asali ba monsieur belé na ba chaîne belé, azube ba vidéo nga pesi. Songa na okamo na okasera lobo, na robenga tendresse. Même sa tendresse mambelekaki. Po nenga beta ka wana. Ndenga sala nini? Ndenga ba beta ko na nini na yolo. Na kobenga tendresse. Même sa tendresse mambelekaki. Ko ya saloni. Sikoyo non, te arela te tendresse li solo non? Tendresse mais sikoyo na lobi hein. C'est bon parmi bateau ba pesa bateau ma solo lo kuta ba na ba internet. Tango ba na robenga tendresse. Na relaté c'est bon parmi bateau ba pesa ba chroniqueuse ba nani tout ça ba ma solo lo kuta ba na internet. Et ba comédien. Yango tendresse a sita qui est. Na ma émission auto leka awa. Kemta lo bara na yema makinga. Ya kinga kati. C'est radio qui a agité. Akajite penatin toti kamarambo oyo awanga ki toti kamarambo oyo kana ye kana lo bana sœur nanga nalanga mutapasi nazwa langa te monde yo po zwa te ndinga pe nazwa te mawa mawani ndozo lo bana pesinga mawa mawani oh ndenge ndaku ne pela ba ni ndenge ba pelisa lituka ye pepe ne pela lituka pepela pe palanga ndenge na futa ndaku ndenge locataire alota kolo pango le kolo pango locataire alota kolo pango le 27 le 28 ndenge pe na auto YouTube les gars vend tout temps na futa avant ça tenga otango table ya mati pe je me suis sango na 2 mois na kopesa nga libéra na te ngari ba bena la futa 2 mois ndeti toi na mois ya mars non hein oza mbongo te futa na mois mars na abona futa déjà surtout on jouera mbongo à YouTube au futi na futa 2 mois pose à nous à l'aise on se reprend c'est ça toza biso bata pasi mais qui passe na ngai na royeba mutuni na rolelela yete na royeba mutuni na rolelela yo kolia ma top na yebi mutu ma top na robete matolo à l'aise ma étoile oh ta ou na robete pe na gesho matolo spo na oh no robete pe na dako sa matolo oui na Pierrot dako c'est na bete matolo na Pierrot oui ya kitoko titunga po Pierrot lo bango prince première fois la diriger ntondingi na vie na nga eza yo Pierrot ndomba solo bango à l'aise. Ko pesa beta pe na fâché na nani na fâché. Na beta fâché matolo papa. Matolo no ba. Na robeta fâché matolo papa. Ba collègue non. Collègue nini? Fâché collègue nanga. Ah olobi ni. Fâché collègue nanga te. Fâché moi na la richesse ça massa nanga. Fâché collègue nanga te. Yo da papa. Fâché na da papa ya fâché to lo ba mamsu to landela ngo. La Fachal outil pas la richesse dans les artistes on a Naomi Naomi Ngolela on a Naomi Barcelone ba Priska Kanushipi ba outil kuna ba outil pas la richesse donc Naomi moi na la richesse Naomi Ngolela a outil pas la richesse vous openga sur nga collègue a fâché nga collègue ya papa ya fâché master père ya papa ya fâché la richesse sikoyo de ko beti matolo papa a fâché to utine groupe mon corps avec matolo ni ah ba question na moko de peso kanda na ngi no linga ndo so pourquoi moko tsanga ma fâché na linga ndo so na obeta ba bilo mususu e pesa mabe obeta biloko nini to comme na temps oyo dépeupler là-bas pour peupler ici tout ce que biloko kuna ba comme dépeupler pour abaza peupler jemima kala ningi ti jemima Hiroshima bomb tata tim ngomso tsanga collègue ya nani ya nani Yankela ambulance alors que nga naza camarade ya vie de loin oyo kela za mwana ya vie de loin ambulance mwana nanga
tout ça un collègue ya nani yo ya DJ One autant asko ba kombo ba tangi na ngate na émission non il faut pour ça ko to ba question bon côté un collègue a fâché te et puis ce kanda na nini papa na ngai et aussi qui fait mais franchement je sais pas aussi qui fait nako boko ibu fâché ko kabelote ah papa na ngai zo eloko mela est-ce que contribution na ça na parquet a fâché oui bango Ernest témoin au moins la contribution après Belvé Zaginga pour abima na contribution Ernest témoin mutano pe sambongo Ernest après Belvé ngam na pesa na mbonga bien Ernest témoin ndeko na tonga passer na bimisa $50 na pesa 40 na ba $10 tembongo ko kate ba $50 ngai Ernest témoin fâché pe ayebi yango ba lobela pe que prince a pesa contribution $50 mais atanga kombonote na ba remerciement azengra atanga ka Bellevue mais après ko wanga na yesu todo continuer mission to zali noko to siste oh pardon obi noko za mta mukuse na zo comprendre soutien yango ndo lingo kenao pona lobi bongo tout ça parce que yaya ayeko kitiso na TV oza papa ya bane belé ozali vie ya ba petit belé hein ozali vie ya ba petit belé da ado kitisa yango ndo sala ka boy noko moral ezongi na nte to évoluer moral to évoluer voilà tant qu'on a ba sortie médiatique ya la télévision ndenge azoko sepela pona ye ndenge bakangisa ki ndeko na biso ko mama ye Mandela te ye nani RKL ta bakandi bakangisa ki ndeko na so abakanga ki ya bino bango ba finga ata bakangi akobima skolo po ya bimi to comprendre ki asepeli aza tout temps là ko encourager bato ba ko finga ka Bellevue ba ko lobaka makamba lokuta na vie ya Bellevue ko nuire ko salir ye na carrière na ye mais ya azaka toujours na sima pona ko appuyer bango manière wana noko boko sa ndeni po makambo échanger et si là pardon bolimbisanga pena émission oso na continue lo mabe makasi pendant question tuninga pardon bolimbisanga pena pardon pena kokata émission te to continue sona ki boye na lo mabe osili ki pena ko omoni ya ngalinga nango ya mbaete po ba question na ngo 6 to continuer kaka no c'est pas bino bona respect bato ba ko encourager bato ba yaka na ba insulte bato finga bato a théâtre bato bazo biloba na bato a théâtre bino bozo ko encourager bango bino bozo ko betela maboko théâtre to ke nango wapi bato bazo na ba insulte bato ba na ba yeba baby internet bazo poma théâtre bato na foto betela maboko tokende wapi kaka bato wana bozoya koyambaka bango tozokende wapi c'est bon pardon en tout cas très chers téléspectateurs nayebi te na tuni ba question nini noko asiliki na lobi nini ya mabe awa epesi ye kanda alongwe na plateau abo obenganga jemima bakestion na yo jemima ozalaka boye mpona nini elonga bamaser mamakamu nolobaka na tuni ka suki kaka akofasha kokabele mbongo te asiliki na tuni question ya yaya asiliki bino bomoni na eloko oloba te donc nde mpe akeseke émission mpe esi nango mpona yambaki nde na émission. En tout cas, merci na bien surtout et la saka ke ba comédien bosonga na mwa bolingo wana te a lokuta. Leo na ko mona ba hypocrite basé bien na ba comédien ba hypocrite ba prématuré hypocrite. Ya bato bazami hypocrite, ya bato bakuba hypocrite. Mais bref, les comédiens botika hypocrisie. Soko lingaka Bellevue te le ba clair que maman nga na linga côté puis soko bengio na ba pièce ni ko yate. Tu ko ça l'assemblée oye kuna boye na pièce ba pesio na cacho te carburant ndoka doza mu pandi ya mama ya prophétesse Abakouk.
2024, on va dévoiler tout le masque. Moutoto ko batama na seto ko bimisa na mpoisa na 2024. 2024. Soko batama to ko bimisa yo. Merci beaucoup Exode, merci beaucoup Migra Malundi, merci de au botali biso. C'en est fini, je n'ai rien à dire. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.